Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Bonjour la grande famille de Maman BBC Mpoï TV. Bonjour, Nabino, bonsoir. Et qu'on dépend de la herbe pour yamba vidéo Nabiso. Nabanda pour Nabino, naba poste téléviseur. Alors, bonjour, bonsoir, les sous-sous. Bon début à semaine. Bon début à semaine, tout à lundi, le 10 mars. Alors, bon début à semaine. Au peut va fêter anniversaire. Pourquoi pas tout présenter, souhaiter bango pardon, joyeux anniversaire. Alors, tout ça sans oublier famille Libota, que non, toujours na matanga, toujours attitude à matanga. Mes condoléances toujours na biso famille Libota, Bellevue TV Production. Tout est bien que non, tout fait tonton Richard. Alors, mes condoléances, yango mokili yango eza bongo. Misusu babotami lelo, misusu pe bazotika biso to soso là, mais ezaka passer pour na bato ko soso là. Alors, beaucoup tana nous solo les anga bino mama bébé c'est toujours ka wana na situation ya matanga et bato bakutu na mama bébé ce problème sous nini wana to moni sous da costa yes na ngina na kitisana no de faire o eza na réseaux sociaux na makambo matanga oyo parce que bato ebele ba se basé ka na makambo matanga. Alors il faut parfois que ça paye na sagesse moko boya ko balusa ka pe makambo ko balusa pe na ndenge moko mabete na miniti pe makambo ezoleka pa ba voisin pourquoi pas pe ko ya ko telemela pe ko lobela pe likambo wana comme ça makambo matanga pe epe mananu pe muke nini ezoleka pa ba voisin nini ezoleka pa ba voisin depuis to yoka ki keno d'Acosta tonoko d'Acosta tonto d'Aco akeneki ko tourner kuna ko azo tourner kuna nini ezoleka nini ezoleka entre bango na bango kuna parce que présence à tonton d'Aco kuna epe simbutu mbutu to lobela yango te famille Libota to lobela yango te et maman BBC afinga kate maman BBC akosolola kaka na ndenge oyo esengeli. Alors paix à notre grand frère, notre artiste Richard Mukoko. Tout ça toujours mes condoléances, tout ça courage et na Poutine de l'écriture. Tout ça toujours en simanae, famille Libota attitude toujours il y a prière, attitude toujours il y a focus, tout ça la wana, tout ça la bouger na oezoleka sur les réseaux sociaux parce que yenga netimanga mama BBC yasika ezate. Yasika ezate c'est juste quand tout le monde a injustice en ezokende jusqu'à quand ezokende wapi injustice en mutindo boy na sepela ki kaka na je crois bomona ki moi émission ndambo na chila ki bino lobi ba artiste ba sala ki moi réunion na bango pona matanga funérailles ya artiste Richard Mukoko. Sûrement semaine où je pense si tout va bien ba okipe kokunda parce que na yokaki nani secrétaire a NPC ce qui a nyangwana ne ba bengaka ya ba comédien secrétaire ezalaka ambulance ndenge alobaki que non il faut bakunda ndeko na lombango vu que non bakutaki déjà il paraîtrait que non voilà et na sepelaki na eloko moko alobaki oyo alobelaki ba artiste eloko moko boyezaki vraiment très profond. Comment est-ce que bino ba artiste bozo ndima ba pesa bino ba $20 pour bo vanda bomoni ke nonga mama BBC bandeko ta on ayaka ko lobela bino ba makambo bokanisa ke no mama BBC alobaka tikaloba bandeko wana ba mama wana neti na miniti na makambo matanga oyo na lobaki yango kutu avant kutu ata to émission wana ya nini ya réunion ebima na lobaki yango ke non ba mama mibale wana ba mama na nde ba bimi wana o pa koti ne kiri na bango oyo bijou oyo
na minute oyo bango bazwi gender ya ba $20 bayamba bango balika na bémission bango bakotisa mbongo. Artiste comédien, tu te permets à kovanda na ba plateau ba futa ko ba mbongo ba obligé ba makambo ba bito ko pozo boy yo kende nango boy. Valeur na bino eza wapi? Toza kaka awa bandeko. Un bonjour, toza kaka awa. Ambulance alobaki muke mais ebele. Déjà ba biloko na mama BBC na lobela kango. Artiste zo bima ba pesi yo mbongo. Les cas kasi ata na ba B1 yo artiste o mi pesa ka valeur. Yo artiste no mi bengi keno naza artiste avec un grand A. A minuscule. Les cas na B1 kene pa papi mboma ba yamba onde to ndima lokola Irsil Péchanga le kaka. De to ndima bino. Bo leke pa ba fioti oyo ba ofuta bino. Bo mi pesa bino moko limitation. C'est-à-dire que non c'est connu na bango nyonso que non ba artiste na ba bimaka wana o ba yaka na ba bilobela wana. Eza ba artiste ba futa bango ba mbongo. Maintenant à quoi bon famille libota ya bato abongo ya maboma ba futa bango mambongo ba bimi ba ya koloba ba biloko wana bazoloba wana to zalaka wana to s'emportaka na ba biloko ba bimisaka na mono. Désolé. Eza soni ya komona ya ba mama mikolo bongo. Komona ba mama mikolo ambulance penza alobeli bango vrai. Peut-être lelo peut-être ba matise na miniature. Et lelo ba ko attaquer ambulance asa pe kuna te. Na sepela ki nelo komoko alobi ke non. Asolola ebele na Suzimbandu. Asolola pe ebele na Diana Makila. C'est-à-dire que non Soubasma eza. Mais justice en Nzambe eza. La justice de Dieu yana. Nalobaki non akoya ko développer loko wana nani ambulance alobaki. Nalobaki non akoya ko développer ango. Ba artiste bazomi pe sa valeur te. Yango wana c'est parce que ki musala na bango ezate yango wana tika kaka gouvernement équipé bango te. Pona nini parce que baza bato moko boye ezate ke non batangi presque na bango nyonso baza ndambo o batangela ki yango classe. Yango to pona na biso place à bien. Ya Poutine na biso atangela yango classe. Soko tangi OK et pas tumba atangela yango classe te. Okiti pas télé so atangela yango classe te. Aza ni na notion moko. Yango ko za na maîtrise nango te. Afutela yango classe te po azala na souci wana koloba ke non musana nga o na bimisela yango mbongo. Na pesela yango valeur. Yango bomona ka ba Poutine wana baza batu moko baza na souci koloba ke non biso to kenda classe to tangela yango classe. Musala biso to tangela yango classe. Tika to pesela yango valeur. Muto akendela yango classe yo kanisa ovanda na plateau boy po bana koloba dit n'importe quoi. Jamais. Muto penza kendela musala na e classe akovanda penza banda ko kitisa. Non. Soki botali ba boma nyonso na babima batangela yango classe te. Alors ba oya ka ko titoyer batu oyo batangela yango classe. Allez-y comprendre. Yango noko dako ko kene ko jouer kuna ememi problème entre bango na bango nini bo aimer na nous partager. La grande famille merci na bino nyonso. Pour na ba appel na bino, pour na ba message na bino, pour na ba compliment na bino, merci pour na ba reproche na bino. Reproche na maman BBC na boya kate. Merci pour tout. Pour Sambino, maman BBC alinga ozalate ou encore maman BBC pa linga lobate bande ko chaîne ya mibale ezalaka. To booster ango. Merci pe na ndingi bozo continuer na ko s'abonner na chez Poichou. Je crois Lelo ou Lobine n'a changé combo. Déjà YouTube a signalé que dans 2 jours il faut changer. Donc on a commencé chez Maman Bébé, chez Maman Bibi Chimpoui TV. Alors vous avez voté à Koloba que non tout chango Chimpoui Chou TV. Alors tout validé en gros je crois Lelo si pas Lelo Lobi déjà trop changer combo et comment Chimpoui Chou. Alors bon continuer à s'abonner et ça chaîne ya kala. Ils allaient nango mais na tika na ngango lokwa balobi ke non mwana maile uza oyo azala na vision ya aigle ba biso ba mususu ba maman BBC batu bakomi ko pointer biso to miyebela yango to lobi non to booster pe ka chaîne wana ezala wana na chaîne wana la grande famille na lobi no bando kotisa biloko tout
musique nyonso ba histoire na bando beta alors bokende ko s'abonner kuna ekozala chaîne oyo makambo nyonso ebando kota kuna alors bopesa biso coup de pouce lisusu ya kokende ko s'abonner na osupplier bino na bolingo ya nzambe soki ata na moins oyo nyonso ya mars tokangisa ata 1000 abonnés ça me fera du bien et nzambe nanga aopambola bino. Voilà la grande famille situation ezani noko dako ngako tonaza nga contre te que non attention noko dako ake ko jouer kuna na SB eyebi kaka ye et ceux qui babongisi na ndeko na ye eyebi kaka bango parce que lelo ye nani tonton Richard ye wana akei atiki biso na monde ba artiste il n'était pas problématique, je ne pense pas que non azaki na ba problème na bato et eza exemple juste à couper ça atata tozo mona batumba na bazobima batelesi bazobima ce sont juste bato moko boye baza na humanisme te ya koloba ke no ye wana Richard akei ceux qui peut-être azaki na problème na bato abongisi te mais yo ceux qui oza wana na noza vivante ye ba kobongisa mais non nde problème nde moment o ya zo finga esu bato bazwa ko titoyer bato bazwa koloba babilo moko boye o eza na sens te eza pas si pe mawa. Alors ceux qui tonton dako abongisi na ye mama loketo eza problème na été mais souci eza kaka ke non ngambo ngo akei abima mobimba ko bongiso abongisi aza pe mutu liboso te ke non abongisi na nani na mama loketo ko bongiso abongisi a se permettre pe ko kende ko tourner est-ce que atali pe ba paramètres nyonso wana pe ne e kontaka parce que ça na ba place mususu oki ko kei boye pas optali ba paramètres était oye ko sima mutu après hein. Ah oui hein, to mona ba grâce du zolo na ba na mike et voilà. Alors wana ezanga ndi na ko raisonner na place na été eyebi kaka ye aza mukolo eloko azosala et biso tozaka wana tozotala lokola et totala kaka place ko indela ndi place pe biso tokozwa matière totala na biso tozana biso mutema pembe parce que baza na bango ba artiste baza ba indépendant baza ba artiste indépendant tolobaki ke non na 2025 moi maman BBC personnellement nalobaki ke non je vais interpeller les artistes on a plus besoin ya bino ba artiste bo se respecter bo mi pe sa valeur ya place au bozoni ata parce que biso ba comédie biso ba banani ba koni mama oyoyo toyaka koluka ba matière te parce que awa déjà matière. Alors nandenge nini naningi naloba ke non tonton dako soki babongisi it fine babongisi mais babongisi ya koloba ke non tango bosa babandi tournage babombi tonton dako mais loko mokili lelo ekoma nango ya déjà flash eza problème te. Alors et ça lit que au soi-disant bakoni fwati na bango ba finga tonton dako ba silisa e loposo libala ya tonton dako to mona o isala soki 2 semaines ba finga tonton dako ba silisa mwasi na ye ba silisa e ba finga e libala tonton dako soki pe silanga na bino to ye bakate ti lelo ba kota ti na libala na ye e mata ekita tonton dako akokate ti abima pe pona kwa ko répondre batu ke non soki bomona mwasi na ngala ta bongo nga mobali na ye nde na permettra e bongo ya bino nini et ça juste un rappel parce que moi j'aime dans la vie il faut jamais oublier. Alors lelo et comme tonton dako ake ko jouer kuna bobeteli tonton dako maboko maintenant question na ngezalaka maintenant pourquoi bofinga ka ba artiste et si longtemps que non bozalaka na bango besoin les plus importants ils a peut-être botika kasi ko finga ba artiste ceux qui boyebi que non maman na bino azana bango besoin et ça conseil botika parce que minoko kaka o e finga tonton dako e silisa e kumishe lisusu menga siko place ko kumisa pona nga ezaki place ko loba ke non toza kaka famille limbisa biso batu to finga kayo tala pona nga il fallait tabo senga tonton dako pardon pona nga. Alors et ça lit que oyo mususu oyo soki journaliste mususu ya Kinshasa oyo na kombo ya Zuma ye abimi na part na ye a sepelite na ndenge bayambi na ndenge tonton dako a jouer kuna na SB na ndenge mama loketo alimbisi tonton dako na ngambu na ye abimi alobi non
Ce qui est limbisa tonton Dako a joué. Là maintenant, okoki pe kolimbisa ba Péchalon, ba Péchalov, ba Mobutu, ba Masana nyonso, ba artiste nyonso za na bango ba problème limbisa bango ou soit pe ngai pe na okipe ko sa ni na okipe ko s'afficher na ba nani na ba ndeko mususu et tout. Ndenge makamango ezalaki na pas ya Ozuma oyo. Pour lui, il n'a pas à griller, ya koloba ke non, il fallait Dacosta akende ko jouer kuna. Bandeko e indi. Na koinda wana balobi qui es-tu? Qui es-tu Yozuma Ozonga oya koloba boye obloba avina yo ou encore oya ko telemela pourquoi noko Dako aye ko jouer kuna. Noko Dako, tonton Dako, au moins kuna makamwezo kende tuja awa. Tuja awa 2025. Tuja awa. Biso totala. Et comme bitumba ya dekan. Elkin na El Poto. Yo nani, ye boye. Bino nyonso bokende ko se désabonner pas Zuma. Pona boye. Bande ko boye mais bo partager. Po likambu o soki eza na cannabiso, ezalaka problème. Nyonso eza nini pona présence ya nani, ya tonton Dako na et pas nani et pas mama Loketo. Et comme kuna ba mati kita finga siko journaliste oya mobali ya Libanzi. Finga. Na expliquer bino après na okita sikoyo na conclusion nanga. Ndenge ezalaka kaka. C'est grave. Siko bolanda boyo kabino moko. Ndenge siko après ye koloba bongo baye bazongeli sikoyo basengi na bato ba se désabonner na chaîne na ye parce que ya za na droite ya koya koloba ke non soki ye mama Loketo alimbisi Dacosta, c'est-à-dire que non ye mama Loketo il faut aza obligé pe alimbisa bato mususu ou encore bango pe baza obligé aba s'afficher na bato mususu bolanda sikoyo bino peut-être botana la belle vie à TV botana ba mam si la TV mais ngam na vanda na bango na tourna na bango le quoi ba sœur ponanga ça dit moi je vais envier na za Jida par rapport à quoi et ngazuma na cause la Jida par rapport à quoi Mida yo na ebité si ce qui problème les a contre nga Mida en aucun jour avec tous les respects qu'il n'a pas ça ba fanatique ya Mamsila babako baba na ba bien les anges adorables de Mamsila Mida en aucun jour nga na vandaka pour na ko finga babako yo sala ka ba live ozo finga babako bazoba ozo finga babako o tu traites tout le monde ndenge yo lingi. Donc toi tu as la monopole de parler, c'est parce que toi tu as l'Europe. Biso to takaka bato ebele awa na Kinshasa wati. Tango ba jipa ba sode ba nayi ko luka biso ezo kanga biso e luka biso. Mida ba luka o déjà mukoni na poto ba kanga yo. Mida mukoloni batino de convocation na poto kendo samba. Mais nous ici il y a des convocations. Il y a des intimidations de tout relaxer, au début place yo vanda ko to place mais jamais en aucun jour de lâcher Mams. Ce qu'on est lorsque vous mettez Jida, comme vous respectez le chroniqueur et le chroniqueuse de l'Europe, ceux qui vont désabonner la chaîne en aïe, problème est ça que les Abakou, mais sachez-le très bien, mais je resterai toujours à Bakouk en vie. Nalobakon très bien, je resterai à Bakouk en vie. En aucun jour, Naoti Kassila, pour aller où? Parce que avant dans des belle vie, na tourna à l'époque, je connais comment va fonctionner. Ce qui n'est pas, na tiki mam sila, na tiki beza sila bisalu. Oh, c'est que faut na kende kende komisa, na kende bilanga ba député, na kende bilanga ba député ou bien kende bilanga ba politicien. À mon âge à moi, je vais trahir Mams. Moi je suis un vrai juif, je suis un vrai moulouba qui se respecte. Je ne vais pas trahir si la personne. Non, il y a un bon gars, il y a belle vie par rapport à quoi. Regardez sur l'émission au Midazol Bawana. Regardez comme j'avais taqué ta famille de Bota. Quand le même émission, on a beau taquer ta famille de Bota. Mais on est clair avec les problèmes de Dacosta. Campagne au Mamsa, si la Bissau a un problème, la Bango n'y a sauté. Bango dit a un problème, la Mamsila. Donc, ceux qui m'ont dit à Finga Kamam, c'est que Mamsa limite pas possible. Tu peux rappeler ma Camboya Salate à ma baie. D'autres Obi Mavajida. Mida toi vous allez pas makamwe belé ma bé ou peut-être yo sala ou ba te ba rappeler ka na agidate
Bino peut-être Pour Naïe, lui n'est pas d'accord. Na présence, il y a tonton Dako na SB ou encore chez Maman Loketo. Pour Naïe, il n'est pas d'accord. Ce que le col aïe ko pesa, aïe ko loba. Nani naïe que non, on a d'accord te. Oui, amen te. Et ça li que non, batumsu basiliki. Ce que pourquoi ce que vous fingaka? Il y a pour naïe les sous ça que non, et ça artistes comédiens des bazar un problème nanani naïe Maman Loketo. En oubliant que non, vous les artistes. Vous les chronifuati ya nani ya silauka ne boya ko finga ba comédien na sima ko finga ba comédien de ba comédien misusu basani ni ba bendana pembenya mama bino bomona guerre ezokende na miniti o problème eza awa eza tonton Dako présence à tonton Dako na ngambu wana ba na ngambu siko ya Mama Loketo e community dekan eza na batu o ba sepeli na ba o ba sepeli te to ko chama ina monoko te tozoluba. Bande kobo partager émission. Vous savez pourquoi? Nalengi omoni atmosphère ezana na katia na réseaux sociaux. Ya tonton Richard ya koloba ke non, Bellevie m'attaquer kita kité. Tokyo zakaka sur les réseaux sociaux te Bellevie. Bande ko partager na no pe likambo yo. Yango jo ezo na no pe ampleur na no. Tonton Dako tomati se pe miniature na. To pe manano makambuku na ya koloba ke non o ton nani Poutine asali binoni. Bozolanda la grande famille. Bolanda siko lisusu. Ndeko nenga zoloba. Pona ye, il n'est pas d'accord. Tonton Dako Zolanda. C'est-à-dire que non, quelque part, you are not welcome au... Zuma naza journaliste, Zuma naza artiste comédien, naza ka analyste nanga. Mais photo yé bango très bien. Tant on te courir ba danger awa. Isa makamusu pe photo loba. Toko zala kaka amen te. Tokyo zala amen wana te, c'est-à-dire que non, loko abayaki na Dacosta, il fallait pas qu'on y bambala moko oui et amen Dacosta tondimi yo. No, oui et amen te que non Dacosta tondimi yo. Hey, yo. La patronne de SB Télévision, c'est Sila Bissal. Ce n'est pas nous, ce n'est pas moi Zuma de faire Sila Bissal de morale. Mais s'il y a quelque chose à parler, on peut aussi parler. On peut aussi parler. Quelque chose à na ko parler que non. Yé patron nango yé nani Mama Loketo. Amemeli bango tonton Dako. Et là quand il faut baloba. C'est-à-dire que non bango baza d'accord te pourquoi memeli bango tonton Dako. Toké nango bongo. Dako ça sala Sila. Je le répète encore. Mais si tu vas m'encambo Dako ça loba na Sila. Sokezaki Bellevie. Sikoyo, bomoni siko problème ango onga na lobaka ke non injustice et ça les maka. Tonton Dako bimate lo kwa mutu aliboma. Tonton Dako bimate lo kwa mutu aliboma. Et tonton Dako bimaka te. Tonton Dako bima c'est vu ya ba sortie médiatique ya ba chronifuati ya Mama Loketo ndenge babane ko bima ko finga ye ko loba di n'importe quoi. Et oh et pesaka tonton Dako pasi makasi zaka na moment ya mariage na ye ba invitation ya pesaka ba linda ye ba tumsusu e oyo si la pekisaka. Alors ba insulte ndenge le kaka ebele batu ba yebaka vérité te tonton Dako sukaka mutema. Et pour na ye il fallait ça sortie médiatique aya ko lakisa aya ko lobela batu vraie version. Et sortie médiatique ya tonton Dako nde mimi ngambo. Mais ya bango o ba bimisa po esala ki ke no tonton Dako asa la sortie médiatique ba vandeli. Bo mona mama kambango batu ndenge ba réfléchisaka. Tonton Dako asa la ba sortie médiatique te. Tonton Dako asa la ba sortie médiatique te. Sortie médiatique a bima wana ezalaka po réseaux sociaux et ningana zaire ningana na kombo na ina ya mwasi na ye. Na sima nango wana ezaka makambo ebele bimaka azaka toujours silence tango ezaki trop c'est trop tonton Dako dikolo nango akangisaka pe ya kokangisa bato mususu tozoye bango awa mais façon zoloba alobi très bien bolanda abima ko ya kofinga bolanda sala Sila. Je le répète encore mais si tu vas makambo Dako saloba na Sila. Tonton Dako tango abima
na kanda ya batu oyo po ye mama loketo abima te pona kolobela da Costa mais batu na ye o babima automatiquement tout le monde a rendu ye moko mama loketo nda bima et ye siko tonto dako a répondra na genre wana siko ya tonto dako ne koma elengi o bino bobimisaka po o bino bobimisaka o esalaka ke no tonto dako aya ko répliquer donc réplique ne salaka passe réplique ne zalaka penza pilipili ya bino bovandeli boyoka sikoyo bomona les artistes et comédiens na yebisa ki bino ke non na 2025 je vais vous interpeller tolanda Elvi ano kesho nga kusata pembe na ye mais soki mams liloso aussi d'acosta c'est pas un problème ya mangana mams problème ya mams na pechang place babandanga na yebi yango te je impose pas si la bisalo azong sa pechanga je impose personne oui puis problème ça ngana ko isa bino bandeko le sabakoka ata bolinganga soute c'est pas un problème même si vous désabonnez c'est pas un problème mais sachez-le très bien tonton bomoniao na vraiment casse na sila on appelle un vrai en plus je suis un vrai duf na za muluba c'est-à-dire na trahira mut na facilité muluba ya chitataka na boya zalaka muluba ya chitataka na boya zalaka muluba ya ko perdre temps ya mutindo boyo ko moi mobali lisusu j'aime Sila c'est parce que Mams me considère tant on te dit que oui boza ba chroniqueuse te boza ba analyser te boza ba ndekonanga c'est quelque chose qui oui c'est pesi motema nanga kabalo nani mi dazo sala ese kiri mobimba bavanda na kombo nanga zuma lokwa na dérange ka bango lokwa na toucher ba te belé yango di dérange mida mais mida campagne au sala ou bien te Zuma naza journaliste te Zuma naza artiste comédien na sala ka banali bandeko bo comprendre siko ye tonto dako bango ba sololi tant que sololi bien ya koloba ke non ok c'est bon tout tchana et voilà tu es ma sœur tu es mon frère et voilà tout ça la moussala nous sommes des artistes et c'est pour l'honneur de notre pays voilà et peut-être to ki sabanguna na biso soni et voilà mais quelque part tonton dako ayeba ki ke non réalité o ezalaka na réseaux sociaux hein quelque part parce que tonton dako il est azamayele na ngambo tonton dako neti ngamba ma BBC il pouvait peut-être les obliger ou encore leur demander ya koloba ke non pourquoi pas peut-être na ndenge to bongisi to yebi ke non mokili ekoningana na pire esprit poto garder relation lisusu ou poto sauvegarder musala na biso parce que réseaux sociaux encore ba koni fois to pe bazo bebisi la biso musala na ngambu na yo to yebi bien essaie de parler avec tes gens benga soulève un peu à ta téléphone na yo obenga batu na yo que non please bo toucher côté réseau bo toucher d'acostater lorsque bo mona boy et ngoke na ngope kitoko au monde que vous allez vite comprendre que non ndeko na biso mususu nani o sherika oyo alobani combien de fois ba fingai combien de fois il a été insulté na ba niveau moko tina ba moi les pinières abengi alobi mama nga bazo finga nga yawa pona yo talelanga nga nazo kufa talelanga nga nazo kufa o comprendre que non asimbisaki ye touche pour ceux qui zaki akotalela yo ozaki na bolingwa mutu wana tu pouvais attaquer le bandeko non ndeko nanga azo simbisanga azo sunganga na musala oyo botika ye donc dako ba simbiso pe touchité il reste aussi à savoir hein yaya ba simbiso pe touchité ba simbiso touchité ezaka question nazo tuna parce que niveau ya makambu ou encore niveau ya situation ya relation
il y a Sila ou encore il y a Maman Loketo na Dacosta. Paul Lelo peut-être tout mona tonton Dako a joué na SB. Il n'y a pas la mieux pour le respect à tonton Dako. Sila ou a soulevé téléphone na a benga batu na please respect à tonton Dako lorsque vous mona pour nga. Oye ola kisake no bino nyoso bo revaka mutu. Oh nyoso bino nyoso bo zala kondire do bo bima on dirait ah moindre pépin okobamba mama be. Moindre pépin okobamba mama be parce que na minute oyo. Pourquoi vous savez pourquoi na olo baboy? Parce que dès quand na minute na ngamu na bango eza na minute dès ka bakabwani. Na ngamba ba chroniqueur. Ka moko ba sepeli ka moko baboyi. Quand on peut dire que non, alors ceux qui ont moni que non pesa d'Acosta, alors côté ça peut nani, nimbi ça peut nani Irsil Pechanga, parce que d'Acosta peut quelque part d'Acosta c'est Irsil Pechanga. Bozomona makamukuni ezoke. Maintenant yango wana ngana zo tuna. d'Acosta ba salier ba simbisi pe tout chité, to ke pa ito zonga. To ke ne pas il peut to zonga. Dans la vie, il faut tous à la souple. Donc, il n'est pas ito zonga. Bah, simbi tout chité. Car, awa dernièrement, awa toye bien go. Anga joué. Na mami wata. Mami wata boya ki ayeba ki keno mami wata ba boyi. Pour jouer, il fallait nous y Maman Loketo a payé sa permission. Sonia ndenge wana. Donc d'accord pour jouer, à moni pensa que non moi na alobi que non moi na jouer exact parce que pour na jouer na tonton oyo tonton d'accord, il faut Maman Loketo, maman nanga a payé sa permission. Et ba bengi sur le champ maman Loketo lobi quand ndenge mwana lobi parce que quand ndenge mwana lobi c'est-à-dire que non a ko jouer na ton d'à côté ce qu'on a bimi ridicule mwana abotami lobi na théâtre aye lobi a ko jouer pas yebité pembe kaka manzaka na kamilai ce ko obimi ridicule na mwana wana. Lobi siko ba bengi yo oya ko jouer o yepe. Yeah. Na osaka na interpeller kaka na baki ane oyo na o interpeller na zo interpeller kaka na zo interpeller kaka. Na zo interpeller kaka. Obimi pe okay. Est-ce que Babengelo n'a sens à bien? Pour ceux qui pensent qu'il n'a sens à bien, bon, je sais pas. Ceux qui les ont sens à bien, it's fine. Mais pour ceux qui n'a sens à bien, normalement, il fallait bien un communicateur, na union sur le non, tonton d'accord, zo jouer na biso, bo pia et poids. Na bino union sur bo pia et poids. Et non pas batumsu bandi, ma batumsu batelemé là. Et que déjà ma bi. Bo aimer bo partager, hein. Tout ça na biso, eza analyse. Tu es tutoyer mon touté, eza analyse. Lorsque tu analyse, eza analyse. Tu peux savoir paramètres, il y a les pour, il y a les contre, il y a les négativité na positivité. Donc tu as un bongo, tu as qui ça paramètres nyonso. Pour ngana zoloba, maloba na nganga. Maloba na nganga. La grande famille, bon aimer, bon partager. Aimer partager. Bon aimer, bon partager, hein. Tout l'embi pe oh. Eh, belle vie kuna boy. Oh, pesa matière. Tout dendi sangote, hein. Eza maman na matière ah. Ton dako kuna amemi problème. Bandimi batumsu baboye. Siko bato baboye, ba ekote de mila bango.
siko na bino moko famille libota bokomela nanu ngai baabone nyonso bampoishu bokomela nanu ngai na commentaire kuna mpo na bino bomoni ndenge nini ngai kutu naza na ngai na problème te parce que tonton Dako ndenge aza mwana papa elombe nzambe na ngai makambo les artistes et comédiens pardon les artistes et comédiens okamwa siko ye Zuma ye kopesa avi na ye abi non soki olimbisi Dacosta catégoriquement limbisa pe Ersil Zuma naza journaliste te Zuma naza artiste comédien nasalaka baanalyse nanga mais photo yebango très bien ntango tokourira badanger awa eza makambo mosusu mpe photo loba tokozala kaka amen te attention la patronne du SB Télévision c'est Sylla Bissal ce n'est pas nous c'est pas moi Zuma de faire Sylla Bissal de morale mais s'il y a quelque chose à parler on peut aussi parler makambo Dako sasala Sylla je le répète encore makambo Dako salo ton Dako ofinga to ya koloba vérité to ya ka ko éclaircir makambo ofinga ponga na yoka nga mafinga te batu na yende bafinga yote les artistes et comédiens on a Sylla soki ezalaki belle vie en aucun jour nga kusata pembe na ye mais soki mams lelo aussi Dacosta c'est pas un problème ya mangana mams problème ya mams na pechang place babandanga na yebi yango te je impose pas Sylla Bissal azong sa pechanga je impose personne ntango bootanga nanu na pechanga yango bino boyebi pechanga to boyebi pechanga te pechanga yango wapi bino booloba pechanga kako moko ya Mobutu bayebisi bino pechanga ndenge aza wana arevaka ta ya koloba keno un bon jour azongana oyo ye bafinga mama na ye likolo wana bafinga bapara na ye oyo yango pechanga ndenge aza wana atuli mpenza ya koloba keno bandeko botika oyo yango boyokaki eko ya koloba keno pechanga ndenge aza wana avandi azoraisonne peut-être azoraisonne nani mama Loketo bomonaka besti na ye Sonia te wana besti na ye eza Sonia besti na eza nde Sonia ndenge aza wana Mobutu mpe Irsila botanga ekutu na babuzoba oyo te bomonake mpe te ndenge azalaka ndenge aza kutu aregreta kutu ndenge akenda kosala relation na yaya mokolo ça c'est de 1 de aregreta kutu na jour ako ayebana na ye oyo bobandi nde ni kotanga nanu kombo na ye na bamakambo na bino oyo pomeza ngana koyetisa bino bandeko lesa bakoka ata bolinganga so te c'est pas un problème même si vous désabonnez c'est pas un problème mais sachez-le très bien tonton bomoniao na vrai makasi na Sylla na vrai en plus je suis un vrai juif naza moluba c'est-à-dire na trahira mutu na facilité te j'aime Sylla c'est parce que Mams me considère tant mutu abike oui boza ba chroniqueuse te boza ba analyseur te boza ba ndeko nanga c'est quelque chose qui oui c'est pesi motema nanga kabalo nani midazo sana ese kiri mobimba bavanda na kombo nanga Zuma lokwa na dérange ka bango lokwa na toucher ba te belé yango di dérange mida mais mida campagne au sala ngo bien te Zuma naza journaliste te Zuma naza artiste kuna bobengelaki Dacosta Ersil Pechanga azalaki te kuna bobengelaki Dacosta Ersil Pechanga azalaki te moko
banos basansa ki bomoto esalaka na bino bakwiti. C'est juste parce que bozanga nde soni. Soki bozaki bato a soni nde bomemaka ba débat mosusu te nde bosilamaka. Soki ezaki vraiment ke no bozalaka bato ke no bozalaka na soni bolataka moko penza soni ya kibomoto penza boye bozalaka nango nde bosilamaka. Bonye bozala penza bato ke no boyoki kane bozwi bozoome bosala ngo ndenge publicité penini botrouvaki yango normal. Botrouvaki yango ndire étrange moko même pas normal botrouvaki yango étrange ya koloba tofinga ye mais aye ko jouer tofinga ye mais aye ko jouer. Mais au père koloba koto ke no afinga nani mama na biso mais afinga mama binote ayande ko relater vraie version ya obino boya la ko finga boya na réseaux sociaux ko finga yango sala bino neti vertige ya bomoni aye ko jouer bokomi ko jouer kaka sa ko zoomer sapato pona ko flasher batu ke no ayaki bomoni on dirait Yesu akité libino na SB. Kozanga soni. Siko problème est-ce que tonton Dako azana obalobaka aza save na anglais balobaka aza save ou bien aza protégé nde ya mutuya, est-ce que il est protégé? Et na se gêner na place à ba comédien façon na yo ki soni Aimez la grande famille, beau aimer, beau partager. Nous on est là. Tout ça, on n'a pas le choix. Et puis tonton Richard akufa ki zakaka belle vie mataki belle vie mataki matière pe koto ezato zanga moyen ko lobela yango to lobela yango. Na encore lisusu. Eza oyinda. Présence à tonton Dako ko ne betisi batumi tout. Tonton Dako tu es protégé de l'autre côté. Ngana moni on dirait protection ezate parce que fala taba benga ba ipsa bango ke non présence de temps bo mona bo silama bo melama. Voilà. Bandeko. Inga beaucoup sur les kilanga ba comédien makambo sala. Donc l'effet kakande kwa lobi ke non ya sepeli na présence à d'à côté ba sengi batwa ki ne ko se désabonner pa na ye. Tout ça pour nini pour la présence il y a tonton Dako et pas maman Loketo. Attendons voir. Mais net biso maman bébé c'est toutes de bonnes choses hein tonton Dako. Toutes les bonnes choses franchement. Toutes les bonnes choses. Agidate. Bino peut-être botala ba belle vie à TV, botala ba mam si la TV. Mais ngam na vanda kana bango, na vanda na bango, na tourna na bango, le quoi ba sœur ponanga. C'est-à-dire moi je vais envier na za Jida par rapport à quoi? Et ngazuma na cause la Jida par rapport à quoi? Mida yo na éviter si ce qui problème les a contraints. Mida en aucun jour avec tout le respect qu'il n'a pas ça va fanatique à Mamsila Babako Baba na le bien les anges adorables de Mamsila Mida en aucun jour ngana vandaka pour nous finir Babako yo sala ka ba live ozo finga Babako bazoba ozo finga Babako o tu traites tout le monde ndingi yo lingi donc toi
tu as la monopole de parler, c'est parce que toi tu as l'Europe. Biso to takaka bato ebele awa na Kinshasa wati. Tango ba jipa ba sode bandai ko luka biso ezo kanga biso e luka biso. Mida ba luka o déjà mukoni na poto bakanga yo. Mida mukoloni ni batino de convocation na poto keno samba. Mais nous ici il y a des convocations. Il y a des intimidations de tout relax, de tout place sur vendre place, mais jamais en aucun jour de lâcher Mams. Ce qu'on est inga lorsque vous mettez Jida, comme vous respectez le chroniqueur et le chroniqueuse de l'Europe, ceux qui vont désabonner la chaîne en aïe, problème est ça, mais sachez-le très bien, mais je resterai toujours à Bakouk en vie. Nalobakon très bien. Je resterai à Bakouk en vie. En aucun jour. Naoti Kassila. Pour aller où? Parce que nous avons une belle vie. Nous avons à l'époque. Je connais comment ça fonctionne. Ce qui est là, Nati qui m'a sila. Nati qui m'a sila bisalo. Oh. C'est que faut que nous commissions, nous député. Nous député ou bien nous politicien. À mon âge, à moi, je vais trahir Mams. Moi, je suis un vrai juif. Je suis un vrai Moulouba qui se respecte. Je ne vais pas trahir Silebs. Non, il y a bon, il y a belle vie par rapport à quoi. Regardez sur l'émission au Midazolo Bawana. Regardez comme j'avais taqué ta famille de Bota. Quand la même émission, on a attaqué ta famille de Bota. Mais on est clair avec le problème de Dacosta. Campagne au Mams Sarsala, si la Bissalo a un problème là, Bango Nyon sauté, Bango dit un problème là, Mams là. Donc ceux qui m'ont dit à finga kamam c'est que mam salim c'est pas possible mbena tu ko rappeler makambo ya salate ya mabe donc obi mabajida mida toto uzana ba makambo ebele ya mabe ou peut-être yo sala ou ba te be ba rappeler ka na ajidate bino peut-être botara ba belle vie à TV bandeko bomoni makambo yo to pesa ka tonto da kwango ka courage Otomona awa Sherika asimba ya touche. Tomona vraiment Sherika asimba touche. Sherika abimisa penza abimisa penza boye phone na ye ya message oya komela ye pona ba insulte. Pona ba insulte lekela ki endelo akoka ki sute asupporta akoka ki sute. Ake pa mukolo e pa chef we tala chef alobi talela ngai natalela yo tango akenaki pas chef c'est parce que il savait que non chef aza ata na un mot à dire et pas bato yo po ba arrêter makambo na ye wana ba makambo na bango babande kosala mais chef asalela yango te chef alobela ye kaka ke no talela ngai ma bébé ça zolinga koyeba est-ce que tonton Dako il avait bien réfléchi? Après après bango après moi no mami wata ko boya ko jouer na ye pardon bati la grande famille je vous aime bien tout ça toujours wana na attitude à matanga ba sengi na batu ba kine ko se désabonner pour ya téléméli makambo abiso ki yokozongisa Dako ça c'est-à-dire azongisa pena ni belle nani Irsile on dirait Irsile azalaka na ban d'attente on dirait Irsile azalaka na ban d'attente ya keno bazonga na nani na mama Loketo koka moi bisous là baba ndeko tokutani air moko bye bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.